Père Noël a décidé naïe, comme tout adulte qui se respecte, à l'ali à la mouki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi. À partir du 19 décembre 2025, Oyong Kingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pack idéologie, bah vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba Kite. Papa Noël Anakuya. CAA Mojalisi. David semaine na bino nyonso bolula kolanda info lingala journal après pour la peuple mbote na bino nyonso to fongoli on ngama présidence pour la kotasa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa qui part na vision conférence mokolo ya dimanche 21 décembre 2025 et peuple balobela qui sommet ad hoc ya ba chef d'état pe ya gouvernement du mécanisme régional suivi na accord cadre ya conférence internationale ya région ya ba Grand Lac boye ba kengo qui consacré la situation sécuritaire ya Est et République démocratique du Congo, Midjo Mabas. Président Félix Antoine Tshisekedi azwa qui part mokolo ya dimanche 21 décembre 2025 na vision conférence na sommet ad hoc ya ba chef d'état pe ya gouvernement mécanisme régional ya suivi ya accord cadre ya conférence internationale ya région ya ba Grand Lac siège consacré na situation sécuritaire ya Est ya République démocratique du Congo prétendu retrait ya AFC bar M23 ya Uvira et zo correspondre ni ba effet ni ba observation recueillie na terrain ba information établie ya ba éléments armés et ça demeurer présent na ville pe environ immédiat ya ba position stratégique etikali occupé pe population et zo continuer ya kozala exposé na ba exaction retrait annoncé et ça ni effectif ni vérifié ni suivi ya rétablissement ya autorité ya ba force régulière et kozala considéré local la retrait réel crédibilité ya processus nyonso oyo ya kimia ezo reposer na ba acte vérifiable pe non ya ba déclaration ya circonstance na ndenge wana na kozala clair na oyo tozozela eza ni déploiement ni déplacement tactique ya retrait effectif complot pe sans équivoque ya ba troupes rwandaises ya ensemble ya territoire ya République démocratique du Congo conformément à l'engagement pris par la résolution en vigueur. Dengue président Félix Tshisekedi a déclaré qu'il na sommet oyozwa qui participation ya ba état membre ya CIRGE ya UA Union européenne pe ya ba isa na ya ba Nations Unies ya ba organe ya CIRGE pe ya ba invité ya état ebele. Honorable Mao Twene Elias Selembao akitaki bongo na quartier Pulumbango pona kokotisa bonne collaboration entre population na la police. Christian Kangebeni héritier Mapindemi. Elia Kominia Selembao, honorable Mao Twene, Dieu les responsables, Papa Selembao, Azalaki Mokolo ya mardi, na quartier Pululumbambu, kuna na Kominia Selembao, honorable Mao Twene, ayokaki nungu ya kozanga collaboration tope boyokani entre ba agents de l'ordre et longona population avandi na quartier Pululumbambu, yolokola elipe molobeli na bango, yende azalaka na initiative oyo ya kotia social kuna pona ko éviter insécurité na quartier oyo kasi tango ayoki nungu kobenda na ezali tango nyonso kendaki peti na bureau du quartier epai wapi asolaki na ba responsable ya quartier Pululumbambu nyonso kaka po kimia ezala na quartier oyo population à vivre na ndenge ya malamu insécurité ezala te pe collaboration ezala malamu entre ba agents de l'ordre et longo na population soki collaboration ezali te eloko moko ya malonga ekoki kobimate l'homme du terrain honorable Mao Twene du les responsables Papa Selembao na sima ya kosola na ba parti nyonso apesaki ba précision na micro ya info linga la journal ya peuple. La police ndem dazana wakoki ya ko sécuriser biso mais kuluna a ko sécuriser biso te biso toza obligé de coopérer na bango na to ko yebisa bango ke eza malamu te population obine boza habilité ya ko kengede la ya ko protéger bakoma komona bino lokola banguna esika moni danger kuna okimela pa na yo akoma komona yo nde okomi mutu mabe po na ye na solela bango makambo wana nde na sengi na biso ya population
Tout ça la part na biso. Tobanzi que descente honorable maotwene na quartier Pululumbambo Ikobotambuma kimia ikozala entre population et longo na ba agent de l'ordre pambate bango batami wana pona kobatela la population et longo na biloko na bango. Honorable maotwene descente na yo et soulager bana Pululumbambo basepeli po ba ko vivre na kimia et longo na ba agent de l'ordre. Parti politique Union des démocrates congolais IDC na Mokuse va installer qui officiellement section na bango ya Masina Petro Congo Fancy Kanja Ertima Pinemba pesi nous ba détail. Union des démocrates congolais, IDC na Mokuse, parti cher ya Mwana Mboka, président national Jolino Kasanga, bazalaki weekend eleki na commune ya Masina, mingi penza na quartier Petro Congo, ezalaki pona ko installer parti UDC na niveau wana installation esalemaki kitoko, ndenge kaka bino moko bozali komona, ba responsable ya parti ba pesaki ba insigne pe ba symbole nyonso, oyo ezali kotelisake, désormais UDC, parti oyo ezwami na kati ya plateforme la coalition de la gauche Boye Bango va s'installer désormais na commune ya Masina mingi penza na Petro Congo et soukaki wana te ba adhésion massive pe esalemaki bana ya Masina ba telisaki ke désormais ebele kati na bango ba koti na kati ya parti oyo babengi UDC ezalaki pe occasion pour na président national Jolino Kasanga ayeba na kosolola elongo na base na niveau kuna ba betaki masolo ya ba enjeu de l'air atalisaki bango ndenge marche na bango eutaki kozala annulé mikolo eleki na cadre ya coalition de la gauche congolaise pe basolaki lisusu makambo etali dialogue oyo ezali eloko moko ya litomba pona kimia ezonga na est ya République démocratique du Congo boye baje ya ba question pe réponse ezalaki au rendez-vous bato nyonso bazalaki wana moko sima ya moninga alingaki kotuna mituna epai ya président national Jolino Kasanga pe pona kotalisa avantage nini ezali soki bango basadere na parti politique babengi Union des démocrates congolaises nyonso elekaki vraiment kitoko bana commune ya Masina Petro Congo bandimi IDC balobi bango bakozala wana ebele bosimba pe boye bake président national Jolino Kasanga azali kokoba se kokoba ko installer parti UDC bisika nyonso na République démocratique du Congo. Fondation Lo nana impulsion ya présidente ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi a honoré kibongo engagement na envers jeunesse ya Izam wapi epai nyonso esalemaki dimanche 14 décembre 2025 kuna basalisaki concours pona octroi ya 300 bourses spéciales na Institut supérieur des arts et métiers Izam na Mokuse o ezwami précisément la ville province ya Kinshasa. Stéphanie Kande Nathalie Kelaka. Fondation Lona Nabokasi ya présidente na yango distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi a honoré engagement oyo azwaki bongo na Izam dimanche concours ya octroi ya 300 bourses spécialisées ezalaki bongo organisé à peu près plus de 2300 étudiantes mobilisées na journée oyo na ambition pe enthousiasme pour na ko remporter bourse d'études oyo lauréat oyo bakozala sélectionné na concours oyo baza na garantie ya kozwa bourse d'études oyo ezalaki destiné na deux catégories ya ba étudiantes. Première année, pe ba étudiant ya sourd-muet oyo bazalaka awa na Izam. Choix oyo eza ko reflecter volonté claire ya ko promouvoir équité, inclusion, pe ko soutenir ba plus vulnérables. Le test a été plutôt simple pour moi. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Mais je me suis bien débrouillée. Je pense que je pourrais réussir si Dieu me fait grâce, bien sûr. En tout cas, ça s'est très bien passé. Et puis, il y avait pas assez de questions difficiles. En tout cas, on s'est bien débrouillé. Je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué, mais quand même, c'était facile. Normalement, c'est bien passé par la grâce de Dieu. Ça va. J'espère me retrouver parmi les 300 candidats qui seront sélectionnés pour la bourse de notre maman. Ce que je peux dire, un mot de remerciement à notre maman,
Que Dieu la bénisse et qu'elle lui donne encore des opportunités à la prochaine de faire ça aussi pour les autres personnes parce que c'est quelque chose qui nous facilite la tâche. C'est une bonne chose pour nous. En tout cas, on vous dit merci beaucoup maman pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ndenge moko ya participant à lobby ezalaki promesse ya maman Denis Nyakero Tshisekedi lelo ekomi bongo réalité na initiative oyo Fondation Lona a réaffirmé conviction oyo azana yango ya ko investir na éducation pe ko investir lisusu na ba future créatrice technicienne pe leader o bako construire République démocratique du Congo ya lobby. Sortie officielle, il y a réseaux sociaux professionnels des actions et leaders évangéliques congolais et Salemaki Mokolo ya dimanche 21 décembre 2025 na salle Algarve kuna la commune ya Lingwa la Christian Kangebe. Mboka tope ekolo ezoleka na ba moment moko difficile to ya humiliation kolo nzambe na ngambo na ye atelemisaka bato po na kolongola soni wana ndakisa na Israel atelemisaka Joseph Gedeon po na kotanga kaka bango lelo eza lisusu likambo ya Israel te kasi ekomi petango ya République démocratique du Congo talatina réseaux socio-professionnels des acteurs et leaders évangéliques congolais Resalek na mokuse na nzela ya coordonnateur nango Pichu Onésime Madilu nde basalaki sortie officielle ya plateforme na bango élite intellectuelle chrétien mokolo ya dimanche 21 décembre 2025 kuna na salle Algaf na commune ya Lingwala oyo tomonaki ba différentes personnalités locaux la Justin Kalumba Mwanangongo ministre ya entrepreneuriat et du développement de PMEA pe ba éminent homme dédié Bosimba pe boye bake première colloque oyo thème na yango ezalaki bongo quand le fondement de la nation sont renversés que doit faire l'élite intellectuelle chrétienne Bondi Melangai thème oyo ezalaki développé kitoko pe na bwanya nyoso moto ya yambo ezalaki bongo Georges Basubi oyo azali bongo coordonnateur adjoint ya Resalek kuna atalisaki ndenge Resalek ekambamaka na banani objectif nango ezali nini pe ba membre nango ezali banani na sima na ye moko mwana mboka Justin Kalumba mwana ngongo alobelaki bolingo ya ba envers leur nation soki ya solo ba telemi lokola ba vrai patriote mboka na biso ekozwa alir mosusu po moto ya yambo atalisaki yango ezalaki bongo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo liboso ya bato nyonso kuna na stade de martyr lokola chrétien ya solo na micro ya info lingala journal ya peuple po na peuple boyoka coordonnateur Pichu Onésime Madilu ndenge alobi biso réseau na biso ye pe na yesu na bana nzambe bana kozala mwinda na musala pamba te sengeli na biso kotelemisa misala na Congo kotelemisa ba entreprise na biso kotelemela mabe oyo nyonso ezali corruption oyo nyonso ezali kobebisa mboka na biso détournement de fonds népotisme clientélisme en même temps to combattre hyperpolitisation parce que l'administration nyonso ya mboka na biso ekomi très politisé alors banani ba victime na biso bana nzambe oyo tozali na ba parti politique te yango tosali réseau tosungana topartageaka bainformation toyebana kosunga biso tokende liboso ye moko pe mwana mboka Justin Kalumba mwana ngongo abakisi boye. Donc nous devons, nous chrétiens, nous lever dans un réseau comme celui-ci pour prêter main forte au chef de l'État avec les valeurs qui sont les nôtres, qui sont partagées comme chrétiens pour que les noms de Jésus ne soient pas déshonorés. Moi, vraiment, c'est mon engagement personnel. Je me dis, ce réseau, il est le bienvenu. Parce qu'il nous permet de travailler ensemble, comme une équipe, comme un écosystème, d'être peut-être à des endroits différents, de poser des actions différentes, mais qui vont dans le même objectif. Ah oui, plateforme
diplôme oyo yaba élite intellectuelle chrétienne totangi resalek eye pona kokolisa bolingo epai ya bakristo nyonso ya République démocratique du Congo pe lisusu kose soutenir mutuellement na losambo na musala pe bongo na bongo. Resalek, c'est l'inaction de bons personnels qui détruit une nation. Soutien à la démocratie. Clôture ya premier trimestre esalemaki weekend eleki na complexe scolaire Mama Pemba MPD oyo ezwami bongo na commune ya Kisanso la Dilando. nyonso ebandaki na mobange na carnaval ndenge kaka bino moko bozali komona ezalaki bongo clôture ya premier trimestre na complexe scolaire Mama Pemba 2 école ya fondation Nerombungu ya yemoko initiateur honorable Nerombungu fumabanga moyo mobange na carnaval ba enseignant ba administratif pe ba élève ba encadreur nyonso batambolaki na ba différentes communes ya Moamba pona kotalisa ke complexe scolaire Mama Pemba 2 ezali kopesa formation moko ya qualité na sima ya carnaval bazongaki sur place na complexe scolaire Mama Pemba 2 oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix na commune ya Kisenso epai wapi ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki prière esalemaki epai ya bana ba récitation, ba poème, ba scénette, nyonso elekaki kitoko na présence ya Cordo Basafu, nyonso elekaki vraiment na ndenge ya malamu. Bongo na sima proclamation esalemaki na bana maternelle ba remetaki bango ba travaux na bango nyonso oyo basalaki ezali kolakisa qualité kitoko ya enseignement oyo ezali kopesa na complexe scolaire Mama Pemba ndenge ba parents bazangaki te kotalisa esengo na bango tango carnaval ebandaki kosalema pe balobi bango nyonso na sima ya honorable Nerombungu pamba te œuvre oyo asaleli bango na commune ya Kisenso ezali ya motuya na nsima ya complexe scolaire Mama Pemba 2 ezalaki bongo ngala ya complexe scolaire Mama Pemba 1 epai wapi elekaki pe kitoko proclamation esalemaki ya ba résultat nyonso elekaki kitoko bana maternelle bazalaki bongo honoré na koremetaka bango ba travaux na bango nyonso basalaki na présence ya cordon principal Nidol Tachukila nyonso elekaki kitoko ndenge kaka bozali komona ba poème ba récitation pe ba scénette ya ndenge na ndenge esalemaki pona kotalisa démonstration ya ba élève na qualité ya enseignement ezali kosalema na complexe scolaire Mama Pemba 1 oyo ezwami na quartier Bikanga mingi penza na avenue Bantando numéro 44 na commune ya Kisenso epai wapi honorable Nerombungu initiateur ya ba école oyo azali kotalisa esengo na ye tango nyonso ndenge bilenge bazali encadré na micro ya Info Lingala boyoka ko lelo tozali na clôture juste ya premier trimestre après 4 mois ya étude yango to clôture lelo premier trimestre esuki lelo rentrer le 5 janvier 2026 c'est l'équipe malamu topesi vraiment merci beaucoup na patron na biso o to bengi excellence Nerombungu fuma banga moyo o alembaka te vraiment kosunga biso asalisaka biso na nyonso oyo tozala nango besoin topesi merci vraiment activité oyo eleki lelo mpo azali déjà au courant a permettre biso ke tosala yango sika azali nzambe abatela ye akoba kobakisela ye oyo aza nango posa na baprojet na ye oyo aza nango lisusu abakisa lisusu ebakisama lisusu koleka oyo asi asali boye clôture ya premier trimestre na complexe scolaire Mama Pemba MPD pe ezalaki ba journée culturelle ya kafu pona ko fêter déjà Noël na bango oyo ezali cadeau signé honorable Nerombungu Fumabanga moyo oyo amipesi pona encadrement pe formation ya bilenge ya République démocratique du Congo en général pe ya ville ya Kinshasa en particulier na ba bijoux kitoko oyo ya tongi pona formation ya bilenge. Merci honorable Nerombungu mo société Kakayo.
CAA azongisi bavol na ye ya Kinshasa Kolwezi yo mutolula ko voyager place exactement qu'on a CAA. Père Noël a décidé d'ailleurs, comme tout adulte qui se respecte, à l'allié à la monki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi dit. À partir du 19 décembre 2025, Oyonkingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pacte idéologie, bah vol na ye à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, toloba kite. Papa Noël anakuya. CAA mojalisi. Likambo etali bongo insalubrité na bawenze et comme vraiment mo mesano ba reporter ya info lingala babeta ki tourna marché makongo kuna na commune ya Lemba Polanda. Insalubrité na ville ya Kinshasa et commune yango lokola momesano bato bazali kovanda na salité pe et commune normal malgré appel ya chef de l'état oyo a lancé dernièrement pona ko belela likambo etali bosoto na ville ya Kinshasa ya kokamwa ezali même bisika oyo esengeli ezala aseni mutu ya ko aseni rango azali komona na te ba marché ya ville ya Kinshasa lelo e komana yango ba dépotoir ya bosoto awa tozana marché makongo na commune ya Lemba bino moko botala ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna pona kotalesa bino degré ya bosoto oyo ezali kuna même bateki oyo batekaka bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge balobi bafutaka ba taxe na bango en bonne et due forme kasi marché oyo ezali asenite ba ebite misolo bafutaka soki ezalaka pona nini otala bosoto boye batu bazana ba toilette nzinga bafongolaka yango po salité et se déverser pene wana boye ba mai ebele ezali ya kovanda salité ezali wana solo lokola kaka ezali toilette nzoka ezali wenze esika batu bavandaka kobanda tongo tipokwa bazali kolia bazali komela bref bazali vivre na environnement moko ezali vraiment pollué na likambo etali salité boye marché makongo ezali ko mériter boete ndenge bateki balobi tango bamonaki ba reporter ya info lingala twana salité makasi tala wenze banzete salité bazozwa mbongo eloma malonga wenze salama exacte donc basala tuta bamesa wenze kufi batol ezozokisa batu bazuzu bambongo bamama te bamama nde bafandi ama place wana awa botelemi malamu mpo mbula ebeti so mbula ebeti awa na bato baya kolekesa te tala salite na sa mesa sala bozofutama totala na sa mesana silime mpe salite wana solo ezali vraimen mpona bakaniveau oyo bamama ya wenze na bandako eza zingazinga soki badala bango etondi balekisa yango kaka na terase ya moke oyo songo na pase na bakonzi batrouver biso solution na wenze oyo po eza grand marché ya terminus apart yango wenze mosusu eza te na wenze ya terminus chef à Wenze, chaque jour à 2500 à chacun. Mais quand la saleté nous a aussi quand à subir saleté désordre. À côté d'un mois, pour nous avoir saleté de la mort. Talande, madame Abuka Wenze, Kandeza. Oui, toujours TK, toujours paie sa mort chaque jour 1000 francs et chaque samedi tu peux ça sous 1000 francs. Le col à 2000 chaque samedi, mais par jour tu peux ça 1000 francs et à ticket. Attends, tu t'es mais bah c'est un gars mais Wenze tellement salité, bazo bongisa Wenze te. Nambo paye à poubelle, toujours paye sa main. Des soldats toujours foutent. Nous sommes à poubelle à être, tu vas quitter sous son mot et tu peux si. Tobanzi ke ba autorité ya ville ba beta CT na ba différents marchés ya ville ya Kinshasa marché ezali esika bato bazali kosomba pe koteka boni ko vivre na bosoto boye lokola bato oyo bazali obligé kaka ya kokoba boye ezali malamu te to sala quelque chose milliers bato bavandi milliers bato bazali koteka ezala vraiment asini marché makongo bourgmestre ya commune ya Lemba tala ndenge ezali pasi pe mawa. Baelema ya la police na quartier Bikanga la commune ya Kisenso bataki maboko na ekiri moko ya ba incivique o bazali konyokola population ya ngambu oyo grâce poba Aveni babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te aveni oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili
kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona même ba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa bino moko botala ba wewa ndenge bazali ko dévier à part ba wewa mituka kutu esuka kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki aza na pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye nzela oyo ezaka pasi nzela moko population ezebele yo mozo moko population ndenge etamba basouffrir banda Dokolo ti koto nzela eza te leta luka moye abongisa leto tosepelaki tomonaki bachino baye kosala nzela bachino bapalolaki nzela banda kuna ti bamatiti likolo kuna kota kola ebeya mais les ministres omona bachino bazwa babiloko na bango nyonso bazongisa yango oyo tokosala te bapesi biso mbongo te bato basouffrir tala mai résidezo bato ombayo eza mai ya résidezo résidezo bato ezotoboka osinango solution te nzela bebi moye tolekeza te bato basouffrir tobanzike ba autorité bayoki bakosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala to pe kelasi soki l'état a réhabilité yango ekozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa Potifa peza potopoto kitoko atauza mokolo yo pe koki komela yango. Potifa encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potifa. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Potifa. Potifa. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbara limbara te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protifa, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ba ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protifa. En tout cas, journal lundi 22 décembre 2025 yangoyo et comme la souka sobo sepela kinango pesta merci mingi na Nathalie Kala Kapenda oyo akumbela ke disepa bazaki assisté et pas ya Midjo Mabasi na sima caméra tozaki bon la Francis Kanza lokoka montage et sima maki na Christian Tiangebe ni Francis Kanza lokoka pe Igor Tingi journal ya peuple pour na peuple et ça supervisé et pas ya héritier Mapinem Bandeko Boti Kalamalam au revoir. Père Noël a décidé d'ailleurs, comme tout adulte qui se respecte, à l'allié à la monki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi. À partir du 19 décembre 2025, Oyonkingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pack idéologie, bah vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba Kite, Papa Noël Anakuya, CAA Mojalisi.